Bandeko babolingo ngai wabino Mama Fifi Bachala, notable ya ville ya Kinshasa et présidente ya Fondation Bichulux. Tina naye na etando eke ya komitali saliboso na bino ezali pona SOS ya ba inondation esali na ville ya Kinshasa. Mais beaucoup plus précisément na quartier Ndanu na limité pa na biso boyawa. Ndenge bozomona na bilili oza kolekana tokende kuna mawesali na motema makasi koleka. Alors qu'on a mituni bato bazako belela o tolingi peuple ngonga yako yako chama boko na fondation maluwa o ya sangisi biso awa na etando eke na ye o azali ko soutenir tito ke ko tambola na ye tozali ko récolter ba fonds na ba bien nyonso tant même spirituel financier nyonso yako yako sunga bandeko na biso oyo bandako ekei biloko nyonso ekei bana bakufi batikali maboko na makolo. Comme on dit toujours, mutozana na maboko na makolo koseka ete. Ngonga penza ya kolakisa bolingo ya solo na banda kin mobimba, bana Congo mobimba. Bofana na banda kote botala te, ngonga ba député bazako bela ke tozali kopesa babiloko pona ba peuple. Peuple yango oti. Ngai wabino nasaka akodela ke ba yebaka muninga malamu na tanga pasi. Tango zana bisengo na malamu. Naba oyo bazui comme to uti pe na maponami naba oyo bazui te ndengonga ya solo eponi quartier te eponi district te eponi onga kingani nga isongolo pakala te elongo na fondation maluwa ya maître Billy to ya elongo ba don déjà ebani déjà kopesama ezali point ya koya ko chango mingi ezali awa na fondation maluwa na commune ya limité pa mama bourgmestre na biso. Alors na sengi na bino bokanga mitema oyo bino sala kola ekomi ya mambende. Oh moto nyonso moto ya malamu ba mama na ba papa botala pena ba garde robe na bino na ndako na bino bomekana ko sangisa ba bilambo bolataka te ba sapato bolataka susu te saki ya loso saki ya fufu saki ya sukali to ya café nyonso ekosunga bango ti l'état eyaka ceux qui ont la bango place, mais dans l'entretemps, ces gens souffrent et n'ont pas à manger. Et puis ils dorment à la belle étoile. Ba o bazali na ba tante, na ba kapo, na biloko belé, ba ya nango s'il vous plaît. Oyo lobi ke oyo abombaka mingi nzambaka ko botule nyonso. Mais oyo akabaka, mais oyo apesaka na moninga za na pasi. Orotuna o nzambe ngana pesa ki akotuno kaka, mais quand je n'avais pas où habiter, qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu avais faim. Est-ce que tu es venu me donner à manger? Ngonga, oye belami, ba papa na ba mama, ozala mokonti banda na président ti ata ya mama ozala kata zando to wenze. Ozata na kopo aloso. Na linga ta kopo aloso, na kopo sukali, na sardine e ko suka ba famille donc tozali ko kongola yango nyonso ti na ngonga koya tokoya ko talisa bino pe tala bilongo sto memi yangoyo. Tokamati nzela inde même ata bolingi boya ko accompagner biso venez peut-être que soyi bino moko bomoni de pogné ko sila bino alors nzambe na lola apambola bino et soyez bénis que mon Dieu vous bénisse amen.